Shalom, shalom bana Nzambe. Nzambaza maramu mingi. Bienvenue à programme à tous nos services ce soir dimanche. Na mwana Nzambe. Tukole satango oyo longo na biso. Moi on nyoso mbalo kola mibeko zwami. Moi tokota na tofunga la église zalité. Donc bana Nzambe tukole sampona dimanche ndengo na te. Sans que toleksa tango la présence na ye. Okumisa ye pe koyoka maloba na ye. Lelo tozaka na service moko, service nso ya anglais, ya lingala pardon. Bongo na mwana Nzambe dimanche koya nde toko bana kosala service mibale. Toni kobondela na tika programme na boka Nzambe. Kobondela ete Nzambe azwa contrôle na programme oyo. Yende abanga biso comme alpha, asko biso comme omega. Nyonso eleka na sena ngulu na ye. Tobonde na kombo Yesu Kristo. Nzambe papa na kombo na Yesu Kristo. Topesi merci parce que Nzambe malamu. Wali Nzambe na nguya, wali Nzambe na bikamwa. Papa merci pour na mokonalo opesi biso. Ne fond na biso te na makasi biso te. Mais yo kiso ngulu o peso yo kiso mawanzambe o sungulu na bongo na biso kutola vivant bongo nzambe tongo le satango o libos na yo na biso mi bare misat basanga na kombo na yo yo la kat na bango je crois que vous allez longo na biso na bande ko nyonso o bakola na biso partout mo kumba je crois que to satango o ya malamu na présence na yo atanga mateya adoration nyonso ita pona komo na yo na komo na Yesu Kristo ndeto bonne bongo amen. Et mesdames et seigneurs tika to banako partager programme kona de komoko pedenga frère na sœur azala komitna tango oyo oite service na biso e bande quand vous me sentez ko adorer Nzambe elongo na ba libote na to likatne sika oyo to comme Nzambe na zalo yembo place za liza la connecter et yemba kona le komuna Nzambe. Gloire à Jésus. Nous avons une adoration. Alléluia. Nous avons Nzambe na komuna Yesu Kristo. Remember,
Lokota Lobola Ye. Abali Zambe Malamu. Mubati na biso. Zambe na Mbola Zambe na Bikapu. Bambola Nzambe wana. Nzambe o msu akukana he agalite. Tumbola komona Nzambe place Rosalie. Lemezala connecté na présence Nzambe. Banako pambola Nzambe, banako batela yo. Pambola pona ko batela libota na yo. Pambola pona ngurunya bomona na famille na yo. Pambola pona ko batela frère blessé, tonda Nzambe wana. Pona ko batela ba ami na yo. Pambola pona bolingo na Nzambe malamu. Bonde la place ina kombo na Yesu Kristo. Santa Karabai Korobo Sente. Mrende rebe sita rabashia. Karaba Santa Rabai no Korobo Sita. Yindanda Raba Santa Rabai no Korobo. E Karaba Sente Kerebebe. Zambe tu papa tu pambolio. Walin Zambe malamu. Walin Zambe na bolingo. Papa, merci na bolingo na yo na bongo na biso. Kat na boton de gloire. Nanya kukai na yo. Na likolo na mabile pina sa mabile. Mokota kukai na o papa. Sika eto pambo la moneto de gloire. Pona soute vi ofero pesi biso. Pona nguru, pona provision Zambe. Pona protection papa. Tika to pambo la ma. Onde to na Israël. Papa to tomboro to sanjolo. Gloire rezonge pano papa pona tan kitoko. Merci papa to tombolio. Tonda Nzambe wana kumisa Nzambe wana. Oko osana marobate pona kumisa Nzambe. Praso kolanda biso. Tonda Nzambe tomora mgono tonda Nzambe na nkembo. Yanda karaba sente rebebe. Mranda rabashia. Karabai korobo sente kerebebe. Indanda rabasanta. Yanda karabai korobo sende. Mrende kerebe sita rabashia. O karaba santa rabababa. Nanda rabaindo korobo sente. Tombora komona Yesu Kristo wana. Yenda kufanya kuchumati na yo. Asubagi makiana epotobiki sama. Zahari konisa pana Nzambe wana. Zahari konisa pana kolo Yesu. Na misala saina ngomba kuta pwasa yo. Haleluya. Tonda Nzambe benye na komona Yesu Kristo. Haleluya. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Yanda karaba santa. Korobo sinta rabashia. Mrende kerebe korobo santa. You are the most high.
Tonda nzambe wana azali Jehova nzambe na nguya nzambe azali likolo pambola nzambe wana akumisa ye nzambe azopesa victoire ntango nyonso nzambe azobatela biso osala biso mokolo bien-aimé kozala vima mokolo eza na ngulu na nzambe longo nzambe abongo na lokumu komo ezali Jehova komo ezali nzambe na bikamwa komo ezali Adonai Jehova Jire Jehova Rafa Jehova Shekino Jehova Shalom tombola kombo na ye exalte kombo na ye pambola kombo na ye po etali nzambe na nguya ali nzambe na bikamwa nzambe alongisaka biso ntango nyonso nzambe azobatela biso azolongisaka bituma ndenge na ndenge azolongisa libotano bien-aimé tika to arekonse mpa na nzambe wana zongisa baaction grâce epa na ye tombola kombo na ye exalte kombo na ye netola kombo na ye gloire ezonga epa na nzambe wana nzambe papa totomboli kombo na yo toexalte wali nzambe malamu nzambe na bikamwa papa nani akoka na yo moko takoka na yo na likolo na bele mpe na nsima tozomona bolamu no nzambe na bongo na biso papa wali nzambe malamu papa merci na miséricorde na yo miséricorde ezokomela ebela papa tombwama na nzambe na nkembo yandaraba sente kerebe mrondo korobo sintarabashia endandaraba santa karababa korobo sindaraba sente indenderebeshia eyandaraba santa karababa korobo sintaraba sanda brandaraba indo korobo sente kerebebe indandaraba shia ekaraba sente kerebebe mrondo korobo santa iyandaraba santa rababa baba raba indo korobo sente indenderebe sitaraba shia ombranda karaba sente ke yandaraba indo korobo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continue à retourner dans un bien-aimé. Vous avez 17 ribos dans un zamboana. Tonda et zambazali malamu alikito. Zong sa gloire epana. Tombola komona ye. Kona bolamu na ye bolingo na ye bien-aimé. O yandaraba santa karaba. Brandaraba indo korobo sente rebebe. Indandaraba shia. Ekaraba sente kerebe indorobo Santa raba indaraba sende Brende kerebe indo korobo sakarababa Eandaraba santa raba shia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme on a été tombouama, comme on a été sanjorama. Oh, on s'amène à Israël. Zambe akabula ki mebu jande parti. Oh, zambe na Daniel. Ina batile na libula bankosi ya batile ki Daniel. Oh, zambe na David. Ya pesa ki victoire libosa Goliath. Abongwani te nzambe wana. Aza indenge moko lobi de bembela. Lali nzambe na bikamwa. Oh, merci papa. Totomboli kombo na yo. Tonetoli kombo na yo. Tosanjelo nzambe na nkembo. Pona bolamu na yo pona kolongisa biso wala kolongisa so tango nyonso obatela kabiso na butu obatela kabiso na moyi metan tola nzambe obatela kabiso papa merci na bolingo na yo wala ko mosa tango nyonso bo mwande ko azolanda ngai wala connected tango oyo wala ko batela na libota mba na tango oyo amikakata ndenge na ndenge wala ko tika bana yote sika tozo lokumu tika to netrama iliki so na pana yo yo ali makasi na biso wali refuge na biso wali longa na biso kolo swali fi na biso Christ en nous l'espérance la gloire elike zali pa na yo obati elike pa na bakusa sonite yango to tombolo kolo Yesu yango te netelo kolo Yesu na misaki toko sela ngo bakuta kwansi na biso komo na yepango na makomo na netorama komo na sanje ma yo biki saka yo ali guérison na biso wali délivrance na biso, wali protection na biso, wali kimi na biso le prince de paix. Oh, je vais shalom. To tombo yo to exate yo. Tika to tombo na yo. Te bete komo le koba kombo nyonso. Tanto ko tatura kombo na yo. Badema ko kima na kombo na Yesu. Marajele ko bika na kombo na Yesu.
Oh, merci kolo yesu. To sanjo liyo. Papa kumisa kolo yesu wana. Tomore pona ko sok makila na ne kurus mwasina yo. Pamore pona zira makila na ye. Yo na ngai to limbisami. To komba jise bo sanzambe. Makila zo jise biso. Tomora komo na yesu. Exate komo na yesu. Na komo na yesu. O karaba sente rebe. Koresto tombo liyo. Pona makila na yesu. Pona ki teme na paste kolozo. Poete biso limbisama. Le autre est justifié. Doit lui justifier le boscan Zambé. Pona bolam na bisote. De pona makila ne sopanake. Et sokola ki biso. Et rende biso bi. Et rende soba juste. Yamoto tombolio. Doit reconnaître kolo Yesu. Zona lukumu neto na yo. Sanjo no kolo Yesu. Gloire à Jésus. Araba Santa. Yanda rabai korobo sente rebe. Mrende kerebe sita rabashia. E karaba Santa rabainda rababa. Korobo sonto robo santa. Mrende kerebe indo robo sitaraba. Yanda karaba santa rabashia. Na kombo na Yesu Christ. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Zamba za lukumu. Atango to adore. Azali nzambe malamu. Tukomitan oto yoka maroba na nzambe. Nous sur la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Place où il y a un bon de la otika moté mon pas dans zambe. Totika mitan se pas dans zambe. Ils ont m'appelé malam go comme roba oyo et que produit ba Afrika tu mon biso. Petit comme roba dans zambe pour monter dans boka dans zambe. Naza seulement un simple instrument aux zamba ko roba biso na première elo. Na comme ce bon de bongo. Papa na comme na Jésus Christ nous péchons merci. Aux allez amis en l'âme. Yo tinaki maroba pe bikisaki. Tingo yo kamaroba o de gloire. Kamaroba oyo. Eko se kon mabiso e bikisa biso. Et pas son aptozan pour sa robi qu'on a comme na Yesu. Na mitike pas non papa. Azasima simple instrument. Simple instrument. Oyo ko utiliser papa na première elo. Pour na ko pambola ba na yo. Distorsion la musique na biso incrédulité doute. Et la musique na biso na comme Yesu Christ. C'est mon mot sans contre la tango oyo. Mon ma compréhension mo bana nzambe et ça la carte na biso. Na commence ni bongo. Amen. Amen. Menzamba malamu mingi to komitanga maloba. Watu tozo te amaloba nzambe sungande komoko o nanga da connecté te benga e betinda message pana ya na connecté oto yo kamaloba nzambe elongo. To tombo ba bina biso Urana maroba osi manangai. Oye zali bibe nangai. Nazali obi lobi nazali. Nakosala obi nakosala. Nakozwa obi lobi nakozwa. Leba otea na maroba ya nzambe. Na déclaré. Makansangale alerté. Motema nangali prêt. Ya ko recevoir. Maroba oyo. Eko sungangai. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Toujours enseigner sur la fidélité. Un matin, on a bandé qui a un dimanche passé l'église. Mais tout quand c'est le coup là, l'église de Kangami, c'est un bon taux, tu as partir en dako. Il y en a quand c'est la continue matin aussi la fidélité. Je crois que malba oeko, pambra yunangai, quand on met au yoka apna malba ote, mais na maman ensemble, na malnaito partager malba oyo. Et mes fidélités, les alliés, qu'on a prêt pour nous aider et puis qu'on soit promesse aux oppresseurs. Donc, nous sommes fidèles, nous sommes prêts pour nous aider et puis pour nous sa promesse oyo apesi et pas dans Zambie et pas dans moto. Donc, nous attendons aux hommes qui passent pour nous trouver les fidèles. Les hommes qui passent, nous attendons vivre dans l'ango. Nous avons sous fidélité. Il y a les motos où on est prêt pour nous sunga. Et puis prêt pour nous sunga, puis nous kokisa pe promesse ou la pesi à kokisa. Moto oyo ala fidèle à kokisa promesse na ye. Soit ça est promesse par nzambe à kokisango, soit ça est promesse par bateau à kokisango. Que soit passé à kokisango. Ce que moi au kokisango ezate ala moto oyo a kozatuna contact na moto wana pour travailler moi na kokisa promesse o ezalité. Donc, quelque chose que je agada maloba na ye. Ce qui pas dans Zambé,
abonda nzambe sunga ngai nakokisa promesse oyo nasali epai na yo. De yo babengi mutu azali fidèle. Toyeba ke na ntango tozovivre nango eza mwa pasi mpona komona bato ali fidèle. Na mokana na Proverbe chapitre 20, kena mokanda ya Proverbe chapitre 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Mais moto azali fidèle nanu o akomona ye. De faut luka penza pona komona moto ali fidèle. Mingi to programme ka yo nga to programme bolamu na biso. Bonté na biso na za bona za boy. Mais babi nani o ya ko trouver moto azali fidèle. Moto ali prêt pona ko aider. Moto o ya zo kokisa ba promesse na ye. Babi nani o ya ko trouver. Je crois que par la grâce de Dieu yozo landangai oza moto ali fidèle. Alléluia. Peut-être anaza fidèle ndengeni. Parce que nzambo aza fidèle avant de quatre na yo. Alléluia. Malgré babi que parce que on trouve moto ali fidèle, mais yo nanga fote ba que toi ali fidèle, toi na semence sur fidélité quatre mon abiso. Et c'est que ce matin yeba ngo peto libérer ngo pour to tambola quatre na fidélité. To garder ba promesse na biso. Et puis tout ça va prêt pour nous sunga. Atana musana nzambe, atana mukili oyo, na pa nyoso na babengelo sala. Atana compagnon zo sala, atakat na famille, oza moto oyo akosunga, et puis muto zo garder ba promesse na ye. Gloire à Jésus. Na bi yo zali fidèle parce que kat na yo, oza moto oyo zali fidèle. Zamba za fidèle. Et puis mukolo oyo ambagi Yesu Kristo, zamba na ko vande et pas nous allons mon santo. Et à même fidélité 4 na yo. Donc, quand on a 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens 1 verset 9. Bible na biso boy. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mabi Zambe azali fidèle. Ye o ameme que na communion bo sangana na elongo na mwana ye Jésus-Christ. Ceux qui nous ont fidèles, nous avons ngana yo to fidèle. To na semence sur na ya fidélité quatre mona biso. Parce que Nzamba azali quatre na biso. Bina soto wali ba temple ya molimo santo. Bina Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 27. Colossiens chapitre 1 verset 27. Nous avons un verset où dans la Bible, nous avons battu. Nous avons l'action pour que nous avons 4 naïos. Nous sommes à 4 naïos nangai, c'est que nous avons fidélité 4 mon abisso. Parce que faut y avoir il y a tambour la fidélité wana. Ndeni ya tambour la fidélité, ndeni wana ko garder ba promesse nabisso et puis ndeni ya ko la prêt pour nous aider. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ avant les 4 naïos. Donc voilà, Christ avant les 4 naïos, aux appels la fidélité 4 naïos. Donc qu'est-ce qu'on a 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 6. Nous avons allé sur le serment que nous avons basé 4 naïos. Le quoi ça 4 naïos, il pose en fidélité 4 naïos. 1 Corinthiens chapitre 6. Mais la Bible 6 verset 19. 1 Corinthiens 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, nous avons un temple à mourir mon santo. Or que mon santo est allé ensemble.
de choses en Zambé 4 na biso, Zamba za fidèle, on peut ngana tu na semence sa fidélité 4 na biso. Yango na Bible na so français ba benga fidélité comme un fruit de l'esprit. En anglais ba cha faith, mais na français on a ba comment bien pendant que fidélité. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 22, pardon. Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La vie, fruit de l'esprit, ils appellent fidélité. Le temps où moi, je suis 4 ans, ami ma fruit de l'esprit, et mon connaissance, ils allaient fidélité. Et permettre que tout la fidèle. Donc, garde la promesse de biso, tout la prêt, il y a qu'à servir, prêt, il y a qu'à sunga. Na place nyonso, oza mako benga yo, na loko nyonso, oza mako lakso au sala, tout tambola 4 na fidélité. Gloire à Jésus. A répéter sous Zambé azali fidèle. Mokolo yambaki Yesu Kristo, Zambo wana yake pa na yo, na motema na yo na ngai. Na Zambo li mo santo, pe amemaki fruit wana fidélité 4 na yo. Nenga maki bolingo, nenga maki kimia, nenga maki patience, nenga maki joie. Amemaki fidélité 4 na yo, po esunga biso tambola 4 na fidélité. Yali grâce, ezali ngolu. Mais finalement, il y a des choses que non, nous avons fruit à fidélité 4 ans. Nous avons gardé la fidélité. Nous avons servi Zambé la fidélité. Nous avons la fidélité dans le bateau. Si nous avons comprendre et que renouveler l'intelligence, nous avons fidèle. Nous avons fidèle dans le sala. Au moins, la fidélité, et ça, nous avons un critère même dans le sala awa, dans le kiribazo senga. Bazo senga bato baza fidèle, bato o manager de compagnie bako tia confiance et pas na ye. Bato baza que pour pêcher musala, azo sala mo pe ndenga malamu. Azo an musala era malamu, asa era malamu, quelque soit musala salaka. Même asaka va clean up en musaka, mais soit azo sala musala très bien. Yamba benga fidèle, aza fidèle 4 na boss na ye. Aza fidèle da compagnie na ye. Et ça très important. Et ça va valeur au Seigneur biso va chrétien tout ça surtout ndenge nzamba vani katu mona biso ndenge même fruit fité katu mona biso et ça très important. Gloire à Jésus. Nyazo te amatea oyo peut efond la connaissance na biso. Te ko ta la attention tam la fidélité ni ne ko sana bo mona moto. Na moto azaka fidèle. Boni bona musa nzambe lo oyo tam toto na fidélité te. Na ndimi ko sa musa nzambe mais nazo sala ngote parce que msalo bangai achenga bo yo comme diacre mais nazo sa musa ki diacre onate na ndima ki yango déjà protocole na ndimi mais nazo sala ngote nazo monsa fidélité te na musa nazo sala eza apla malamu te tango ndimi likambu sala musala yango so peut-être pas so bon dans ensemble grâce à sa grâce so peut-être na mona kokate na solo na moto oyo be mukamba pesa na sala ngeno na kokate ezala malamu ke nandima likambo nazo monsa infidélité ni kambango ezala malamu te de photo zala fidèle na ba relation na yo zala fidèle 4 na relation na toi na bilibala te mais zala ba fidèle na ba relation nyo surtout lingo zala fidèle et ko sunga yo na ngai bien mais ça très important musanza belelo o peut-être ezo kendenge senge kendete. Et ça pour nous embêter, il y a l'ingé sur la noana. Peut-être pour nous manque de fidélité. Peut-être que nous sa fidélité pas nous embêter ou à benga kebiso. Peut-être que fidélité pour nous épée na biso. Na kena église, mais na niko pesate. Na mon sa infidélité na 10 000 ngai. Na ote asidi na zote kaka si la fidélité, cause la loyal. Et ça très important. Faut être la fidèle et pas dans zambe. Tout la fidèle. Na pelle na yo fidèle na mosala zo sala parce que ozakata mokili o na mosala ko sala
Ozo sa compagne na yo, eza appel mbanzamba pesio. Mais faut ça fidèle. Sala musala ndenge sengi osala yango. Sala musala ndenge osala yango. Eza malamu te ba mona ba païen, peut-être bazo sala musala, bazo sala fidèle par rapport à ba compagnie ke ba chrétien. Muto azali fidèle, akoko critiquer compagnie na été. Okoko critiquer compagnie na été, okoko critiquer poste na été. Muto azali fidèle, akoko critiquer église na été. Place assemble la critiquer église, la critiquer passer. Et ce monde ça manque à fidélité. Si muta comme une moi suka so ma de muto na ko lunga place na, parce que na fidélité de place. Si ka ito comprendre quatre na biso, tout ma fou de l'esprit au ba ben fidélité et peut to banda au tambola quatre na fidélité ngo. To bonde la ganzambe pour être na grâce taillé, fruana e to kola, fruana kola quatre na biso, to la fidèle place au tambola. Fidèle dans mon loba na biso. Fidèle quatre na musana na nzambe. Eko sunga biso mengi. Gloire à Jésus. Donc là, nous avons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Dans le verset 1, fin 2. Aux apôtres Paul, Azoloba et pas un fils, na ebe moi na molimo Timothée. Alléluia. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Yo moi na ngai Timothée. O se fortifier. O mi lendisa na ngolu o za 4 na Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Yo kalobi a bien. Pe on nyoso yoka epai na ngai na présence ya ba témoin ebele oyo yoka epai na ngai. Donc le ngolo ba ke Timothée azaki fidèle epai na Paul abana ko yoka o Paul abana yebisa. Donc so Paul a béni Timothée fils mon enfant nangé ba ki son koto na français ba bi fils nangé ba ki son pardon fils nangé ba mon enfant. Donc, ce que Paul, alors pas le au pas Timothée, parce que Timothée a la fidèle et pas une Paul. Donc, Timothée a un yoka. Timothée a un sunga, a sunga mute so yoka, ozo yoka mutu ante. Mutu a sunga ka, a mutu a yoka. Mutu a yoka ka instruction, a zo landango, ye ba benga fidèle. Mais makambo o yoka et pas nangai. Na présence ba témoin ebele. Yo o confie yango bi o te yango na batu musu bazali fidèle. De ce que Paul a te Timothée parce que moi qui Timothée a daki fidèle pa na ye. Puis a ici Timothée yo pe makambo wana o transmettre yango o te yango pa batu mais batu pas sa fidèle. Bébé mutu ka fidélité a yo kate. Ce que ça fidèle pa na ngai te mam ona roba peto o yo kamote. Parce que la fidélité, aux hommes, j'ai confiance sur mon côté. Fidèle, fidèle, sa confiance, c'est pas un moto. Et puis, ça, moto, tu as confiance, c'est pas un. Et dans ma mousso, ça monte parce que moi, ta fidélité, c'est un moto. Et dans ma mousso, ça pas un moto, oh moto, aux autres traciers, moto, ça a confiance, c'est pas un. Donc, Timothée, a confiance, c'est pas un Paul. Yango pour la bango transmettre ye ba makambo. Yango pour la bango enseigner ba makambo. Azo lakisa ye. Parce que moi na ye, non pas seulement moi na, mais azaki moto ko azaki fidèle et pas na Paul. Pa ye si Timothée, o nazo te yo, yo peut te yango ba to azali pas basé na fidélité. Nous avons la continuité à la leadership. Nous avons la continuité à mon sang dans Nzambe. N'est-ce pas Paul a te Timothée azaki fidèle pas na ye. Parce que Timothée, Luka peut être fidèle. Terre mon makambo oi. Babi, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, à ce là que ça, Timothée a dit fidèle pas nangai, mais comme on a te yo
yo pe luka bato baza fidélité ya bango bato baza fidélité ba te ya bato mususu baza fidèle osomona de toujours mona a ndenge nini leadership ezo za transfert to mona ndenge nini pour la na posa continuité ya musala bango sala musala mo te o continuer sans que ce que baza fidélité ce que baza fidélité ko ba ndika mo ke boso exact ce kat na famille bana baza fidélité papa ko ba ndika malamu ako bana bisa ko ndika malamu mais moi ke boso exact parce que tout le monde sa fidélité ce kat na lingomba to la fidélité et pas basa dans Nzambe moyen musane ke boso parce que baza fidélité ozote ya bango loka baza confiance te bazo zongote bazo transfert ba confiant pas bato musote et ça que musala moi ke boso exact ndenge mo kat na ba compagnie ce compagnie za bato baza fidélité te na compagnie yango compagnie au moins que et ça malamu te bazo ya baza fidélité te bazo la sa confiance et pas un manager te bazo salni manza alting bamba salate moi ke boso exact musa Nzambe otango bien so za fidèle pas na Nzambe te na maloba na ye moi musala o ke boso exact et yo senga fidélité pas ne ko ngai et senga fidélité kat na musa Nzambe et senga fidélité kat na lingoma na Nzambe et senga fidélité kat na mbota et senga fidélité kat na ba relation po ete makambo wana ekende liboso omwele loko moko oyo eza ba principe moko o me bata mokili ba yebi yango ba yebi ndenge na fidèle na moto mais na tanga business tanga aza lié na business na moto azo mo sa fidélité la bi ke musato sa fo ke liboso pe azo sala nengi boss arabia sala azo sala yango tant que na niveau ko se sacrifier pour être en posa et loko na eke liboso et loko ozo sanga le musul kat na ba famille mona papa azali na bosui aza bosui tant ozo za bosui na ye bana pete ba mo sa fidélité ta yokola ko sala o papa senga ba sala tant papa keyi bazo mo sala fidélité mote po loko o papa tiki ba ko conserver mote et souki place wana eza na manque de fidélité parce que moto ataki fidèle pas à moto tant moto na kufi ba ba ke no eza loko oyo moto atikaki foto tala mo malamu yango mona ba mindele ba continuer business kat na famille et bandai na koko mais le quoi ba ke fidèle kat na makambango même koko sa souté bazo bomba ngo très bien bona bango ba mo no esprit ya koko ça il faut battre et loko malamu et lo ba benga flete yango bazo landa ba instruction oyo koko ben ne kwa bango pesi bango et puis ba bateli yango mais biso africain to zangi ba loko wana ne kwa ko tike loka malamu mais tanga tike loka fite zate et bebi na mbalamo et bebi si on ba umelu ba welu en pouvoir et bebi na mbalamo sur qui place wana et loko ngoza même les pamboli puis na libota moi les pamboli on peut pas se manquer à fidélité manquer à voyer ba ke loko mutatiki yango manquer ko la instruction au mutatiki loko yango et puis loko sali et souki na nzela et bébé donc fidélité c'est très important fidélité bien aimé c'est très important et ko sunga biso mingi et ça ma valeur oyo biso ba na Nzambe na grâce na l'autre dans semence katembo na biso ma valeur est à la démontrer quand na famille za mako tombo la moto mais ceux qui ba fidélité ba comprendre ngo peut-être ba comprendre quand na communauté za mako tombo la moto mais ba so ba yebi ba comprendre ngo peut-être tout ça la fidèle tout ça prêt à ko aider et prêt à ko kokisa ma promesse autour ça et pas ensemble mais pas à moto mais pas à bateau et c'est très important yango pour bi awa makambu o yoki et pas nangai de moto à fidèle à yokaka
Parce que yoka pour Allah na instruction ba opesa ye. Zalo ko la oke na boss na yozo sala. Faut yoka ba instruction. So bi sala boye a ozongo zo sala parce ozo sala ben so ya ya kotala mo sala par rapport à instruction opesa kiyo. Mais so zo yoka te moi yo sala ba ola na instruction ezate. Yon pour bi makambo o yoka ki na présence na ba te ba témoin. O yoka ki. Na ko répéter susu. Mutu azalinga za fidèle. Ali mus abisa friwana fidélité kataye fo ayokaka. Tanga yoki pe abali ko landa ben susu apesi. Fo ayoka maloba na nzambe. Po acha ben susu apesi maloba nzambe en pratique. Tanga yoki mabano salango. Et ça que mutu wana akola kat na fidélité. Parce que ça mutu o ayokaka. Azo yoka boss na ye, azo yoka passer na ye, azo yoka mobot na ye. Moto moko te aza fidélité akoko tombona. Et ça mon que passe. Même kat na se mon kiri ol. Moboti nyonso. O amoy ke tango nengo ke na poussa ni penza. A révéler ba secret et pas moi na o azali fidèle pa na ye. Bako za mo belé. Mais le msa kotala moto aza fidèle pa na ye, ye o révéler ba secret. C'est pas par rapport à Bana Bazate, les gens qui passé. Azan posé l'eau tika et zala malamu. Azan posé l'eau tika. Beli kambo na bandi et continue. Alors finalement tika yango et pas moto fidèle. Moto a tamboli na nga yoki nga imingi. Yé fanatique. Moi je suis na Actes apôtres. Dans mon jida baby saki a longwe. Akena ko spandre. Ma pote ba ina posa ba zo moto musu ba remplacer. Abi photo zo moto oyo. O abandam se le mo Yesu ki pa tambra e longo na biso. Do o mo se ka dali fidèle. Yi wana fa remplacer. Tak kite ba check. Abi yi wana. Mage ba zo ki te ba sa ke re ba bo ki pe ba sa tirage au sort net boy. Fallait pas bon de la kaka bo. De éviter pour ba sa yang gloire à Jésus quand même ba sa yang. Alléluia. Barbi moto o ya tambra moto a prouver fidélité na ye. Donc essayer il faut prouver fidélité. Comment sa fidélité? Même aux mon cambo na yo. Même aux moto o mon aza manto na yo. Faut mon sa fidélité. Sur la ça fidèle et pas à moto. Faut moto mon na cause moto na confiance. Vous avez moto o ba sur le cambo. Bien ndewi comme au sala yango. Vous avez monté sur baye sur le cambo. On dit mozo sala te. Vous avez un manque de fidélité. Mais je crois que vous avez un lo on a appris là. Et par hasard te. Bana comprendre que vous avez semence son. Il y a fidélité 4 na yo. Fruit de l'esprit 4 na yo. Il y a fidélité ezali. Et puis bon de l'entendre yo to bon attendre ma sa grâce. Tout ça là. Autant la carte na fidélité. To libérer la fruit en carte na biso. E ko sunga biso men. E ko sunga yo, e ko sunga ngai. Gloire à Jésus. Namukana Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Tout ani yeso lo ba 1. Matthieu chapitre 24. Yesu alobi boye. Tobana verset na biso. Tobana verset 45. Quel est donc, Matthieu 24, tobana verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Babi, nani ou serviteur fidèle peu prudent. O maître na ye, a tché li kolo ya bateau. Pour appeler ça, bango bilo ko lire na temps convenable. De yeso appeler ça, moi je sais azo parler, azo te amaloba, azo te ya ba disciple. Le verset 40 na bisobo. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi.
Dazo parler par rapport à kozonga na ye. Mais yesu azozonga kala mingi te. Mais azolobela anani o azali serviteur fidèle peu prudent. O maître na ye apesi ye resonte likolo ya bato. Pour te aller sabango biloko ali convenable. Oui, bien sûr ça. Lemso oza moteite. Moza mwana nzambe. Oza mission oza Matthieu 4 mukili oyo. Pona sina batu mususu. Oza en service na ko rendre point batu mususu. Na compagnie osala kawana. Eza service au rendre point batu mususu. Eza musana nzambe. Musana nzambe serviteur de Dieu azaka o atelema na cherté. Yoza musana nzambe. Na musana oza musana nzambe. Eza ministère. Oza infirmier, oza serviteur, oza servant de Dieu. Oza client, oza musana nzambe. Parce que dans la clinique, on s'en très bien, oza fidèle. Boss non peut-être bon la motema. Ako tout na yo za la na mo za chrétien. Ako bon la motema par rapport à yo. Mais sur sa fidélité, ils ont que passe pas bon la motema. Sur ça musana na malamu te. Ozo garder la promesse, ko ya ba retard, ozo sandira malamu te. Ezo sala ke chrétien même boss na yo, ma bon la motema ezate. Même ba collègue na yo, moi ba landa ezate, moi ba landa ezate. Donc nyo so sala kati mokili oyo, et pas ça ba bengeli yo, même na mon compagne na yo, yeba ke ozali serviteur. Mais barbi nani o serviteur oyo, o ali fidèle, peu prudent, o maître a PC ressortir, ya ba to pour laisser bango. Bilo o lena temps ou ali convenable. Puis barbi na verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée, que verra faisant ainsi. Barbi et c'est mon serviteur ango. O maître enta ko zonga akutie azo sala yango. Mais yes azo zonga calamité. Azo zonga bientôt na loba. Est-ce que vous sala o atina yonga na sato sala yango? Est-ce que vous sala mo ndenga sengito nenga tina to sala yango? Est-ce que musala ndima kat na lingomba? Ozo sala mo malamu. Ozo sala mo malamu. Place o sala musala. Ozo sala mo malamu. O vandi putain place à musala wana. Oza fidèle kat na yango. O sala mo ndenge songo sala yango. Ora ben succès yango. Est-ce que marba nzam tu tiens en pratique? Marba on a do yoka. Na fidèle kat na go tiens en pratique. Verset 48 dans la Bible. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Abi moto oyo. Tant on met na zongi ya mwazo sa musa malamba lubi ako tombola ye, ako pesa ye, ako tseli kolbe, ako pesa ye ressorte li kola biloko nyonso to. Au moins que fidélité et ça que muta tomboma. Tant on est fidèle, zamba o tombola yo. Tant on est fidèle quand nous sommes même na boss na compose salaka. Bako tombola comme superviseur, bako tombola yo au comme le manager. Parce que vous êtes fidèle. Ozo sommes fidèles na compagne na yo. Ozo fidèle na boss na yo. Mais ko tonga ka boss na yo te. Oko sala na compagne te yo o tonga ka boss na manager na yo. Eza manque de fidélité. Oko na église te motonga ka passer na yo. Eza manque de fidélité. Motonga fidèle na église na yo, fidèle na passer na yo. Ako tambola motonga tonga te. Eza manque de fidélité. Alléluia. Moutali fidèle balu motuana azosala musala na bien nako yima yimate ko sala musala nzambe nako yima yimate musala fidèle asala musala nzambe bien akotambola mirimite ko yima yimate azosala motema ne mobimba comme si eza pena musala oya ye omoni motu aza fidèle na compagnie amona compagnie ezali ya ye bako sala ngo pena ndenge senga sala yango pozo mo ezali compagnie na biso penza motu aza fidèle na ngomba na ye. Alors ça musa a dit que non et ça pena église on za mabenga azo tia pena maboko na ye pour que musa ke liboso même na business azo tia pena business maboko na e ke liboso yang babenga batwa fidèle mais bato on pona omona bango barabi au prophète rabi biso tout le babolam na biso mais nani on retrouver muto na fidèle muto zo sa musala pour l'intérêt ya pour na royaume de Dieu et ke liboso. Muto sa musala pour te ngombe keriboso. Muto sa musala pour te business ke compagnie keriboso.
Ko kenda ko sa musa te pona mongo kaka. Kenda ko sa musa po te compagnie ke riboso. Po se compagnie ke riboso te yo zambo malamu te olonga musala. Na tango otro ba corona o ba longa ba tuna misala. Mi tango yo za fidèle o mo ke no ya olonga te. Ata koti kalamit na compagnie oyo ma démonter fidélité to olonga te. Ma kamisa ni kama prière kate. Eri ma kambo ya fidélité. Okoko prière ndenge nyonso. Mais vous avez fidélité pas dans Zambé. Vous avez fidélité dans la compagnie dans Zambé. Vous avez fidélité dans Moussa dans Zambé. Vous avez fidélité dans la boss na yo. Moi, je me suis dit, moi, exact. Parce que je montre sa fidélité. N'aime que ça y est dans la communauté sur Christ. Ma thèse, je vais pour son abisso. Tu comprends que tu es fidèle. Pour prier sur l'abisso, awa. Tant on y a, à côté tombe la moutouana, à côté du colo, il y a bien un yon surtout. De mouton vous avez élevé pour aller à la fidèle. Mais mes quatre mokiri oyo, vous avez un mission à ça. Vous avez un par hasard, vous avez un par accidenté, vous avez pour nous occuper la place à mokirité. Vous avez une mission, vous avez une vision, vous avez un plan en Zambé quatre mokiri oyo. Et sengi et kokisama. Et si vous avez fidèle dans le plan, vous avez péché au sale. Et si vous avez fidèle dans la mission, dans la vision en Zambé quatre mokiri oyo. Au salamu malamu. Pour te yesuka yé un jour. Allume salami. Mais un jour, tu comptes comme un compte de son père dans Zambé. Zambé a le kumu dans un social. Alléluia. Et puis quand tu as dit que salamu, Zamba a tombe la biso. A chemso ni kolo. Pour te salamu salamu bien. Zamba a kabata tombe là. N'a pas domaine nyonso. Kaka na église te, même na campagne yo. Yo za moto ofuza moto munene. Okoma manager. Okoma to bata asperger, o tombo manikolo, mais c'est une fidélité. Pour ça, on est fidèle. Bah, otala nani o za fidèle a. Manager otala nani za fidèle ya musala era malamu. Ayo ato sa ben sosna pesa awa ala na ngazali prier ko aider, prier ko sa ba promesse na yeke. So eso yo ko sa o va tam na ko sala yepe, balu moto oyo ye akoki na promotion. Ndemo pa nzambe. Nani o zo mpesa kata musala oyo. Asa ngo yima yimate mazali prena ko aider katina ngomba azo aider musa nzambe azo yatina azo na ete prena ko yaka no azo prena ko aider musa nzambe azo sunga musa nzambe ke liboso babi nzambe atala ka motema mutwana nzambe atombola ka mutwana. Donc fidélité eza moko na eloko esunga ngana yo to tombama zara fidèle na place za babengi ozala. Na ba bengo kat na ngomba ozala fidèle place wana. Et quand ça va prendre belé, mais ça va fidèle. Zala fidèle. Gardez ma loba na yo. Baba o loba kita ngoma en église, gardez yango. Gloire à Jésus. To comment suka mater na biso. Rabi ke ndeko mo azo pambola ma mater oyo la fidélité. Par la grâce de Dieu, tout au long de moi au momba. Côté amateur la fidélité. Je crois que vous avez la grâce à la libération de la biso. Vous avez la carte de la fidélité. Et tout le monde en Zambé a tombo la biso. Vous avez la posa tombo la yo. Vous avez la boéboété. Vous avez la posa à utiliser yo. À utiliser carte dans la communauté. À utiliser carte dans la famille. À utiliser carte dans la ngoma. À utiliser la nyo surtout dans la benga mo kili oyo. Vous avez la posa fidélité. Aza posa yo oyo ka ben succès na ye po olandela yango aza posa tango sali ve okokisa yango et que ça bitango sali ve ko tarde te po okokisa yango senga accomplir yango oyo ndima et pas dans nzambe oyo ndima ko sala nzambe sala yango mon sa fidélité na yo social et puis nzambe wana a otombola yo mais yeso azozonga kala mingi te bate o ba oza fidèle bango ba otomba makati na royaume ba otomba tant yeso o établi royaume kati mokili o ba otomba même kati na likolo tanto o kena likolo na enlèvement ba couronne ezali na bato ba osala mosala nzambe andenge se ba osala yango nzambe tango okita se o Yesu Kristo na millennium bato ba ko ba continuer ba okamba mokili o ona fidélité là-bas tout à fidèle les bien-aimés na mosala o to benga nango. Même quand na lingomo no sambraka, oza protocole la diago zanane, zala fidèle. Ozo sala mo pona motote,
ozosala mpo na nzambe oza fidèle na nzambe wana abengi yo oza fidèle na mosala na nzambe oza batie liboso na yo oza fidèle kati na compagne na yo oza fidèle na moto nyonso na batie liboso na yo ozala fidèle na bato mosusu mpe gataka maloba na yo mpe zalaka pre mpona kosunga ntango aza na posa ya esungi epe nzambe na nkembo akozanga te kome monsa na ntango nyonso abongo na yo mpe kotombola yo po otwali moto oyo oprouve kozali fidèle na mawa na ye na grâce ya nzambe ozoza na posa yango oza fidèle ntango mosusu pasi nalingi azala fidèle nalingi azangisa église pampoma te nalingi akendaka era malamu nalingi azala fidèle na mawa na nzambe nzambe wana akozanga te komonsa bongo na yo na kombo na yesu kristo komi na suka bineme yango bana otonda nzambe place wali pambola nzambe nakumisa ye bondele epai na nzambe na maloba oyo peseka nzambe na besalanga grâce nazala fidèle ne place oso obengeli ngai nazala fidèle na comprendre ozosala yango mpo na moto na osala mpo na yo peut-être ozokanisa na église ezoya mpona koaide pasteur oyeba te eza mosala na nzambe mingi tozokanisa ndenge wana oyeba te eza mosala na nzambe ozala fidèle wi ozoservir nzambe na nzela ya pasteur na yo me yebake mosala ezali ya nzambe epe ezala fidèle kati na yango osoki ozala fidèle kati na yango meme omoni pasteur na erreur kekisa déplace maloba oyebake non nalia mpo na nzambe epo okotie kosala mosala meme nekati na église ndeko moko adéplace maloba mpo wanti oyebake te nazali mpo na nzambe nazoservir nzambe tanke nzambe ayesi nazala esika oyo nakozala ana kodemele na bafidèle na koservir nzambe epo okontinue ebongo na nzambe anotombola yo ozali fidèle epai na nzambe mpe na mosala oyo azobengela banda kotonda nzambe kumisa nzambe mpona maloba oyo toyoki tonda ye mpona maloba na oyo toyoki ese nzambe epesanga grâce ya kozala fidèle epai na yo ya kosala avec fidélité tonda nzambe tokotonda tonda na kontobonde na yesu kristo tonda na bonde na yesu kristo papa na kombo na yesu kristo topesi yo merci na mbela bikamu toneti yo nzambe na israele pour matin oyo toyoki de gloire ya fidélité papa depuis que fidélité est fruit de l'esprit eze kati na bomo na biso topesi tosengi yo ngolu nzambe fruit oyo eza ya libere totambola kati na fidélité to bato bali pri ya kosunga mpe togardaka bapromese na biso ntango topromete nzambe tokokisa yango ntango topromete na mosala na yo tosala yango apa tobondeli yo na kombo na yesu nabondi mpo na ndeko azali kolandanga papa kate grâce wana ya kotambola na fidélité epesame na ye conscience intelligence ana renouvelé to comprendre que toza fruit de l'esprit fidélité kati mo na biso totambola kati na yango tokola kati na yango na kombo na yesu kristo gloire à jésus mais nabondi mpo na de gloire nabondi mpo na frère sérieux olanda ngai recevoir grâce wana ya kotambola kati na fidélité bana comprendre kati na yo ezala na fruit de l'esprit abengi fidélité sikati nzambe asala yo grâce fruit wana ebana kosala kati mo na yo oza moto ozala fidèle epanso na babengeli yo na lingombo ozosambela ozala fidèle me na kompagnie ozosalaka mosala ozala fidèle même kati na barelation na yo kati na libala na ozala fidèle na promese opesaki mwasi na yo na promese opesaki mobali na yo fidèle même na bana na yo na promese opesaki bana bazala fidèle pa bapara na bapromese oyo bazali kopesa bapara oyo esengi basala tozala fidèle à l'autre na ngolu na nzambe tikati nzambe apambola yo kimia ya nzambe komona bomoi na yo na komona yesu kristo kimia ya nzambe komona kati omona yo nzambe abatela yo semaine oyo na semaine lipambole mponasi na yo nzambe aprotege yo apreserve yo na mabe ya mokili oyo apreserve ya bomba ya mosika ya mabe ya mokili oyo nzambe apreserve na korona oyo na kombo na yesu kristo apreserve batake nyonso na kombo na yesu kristo yo olonga oyo na protege maka yesu kristo ebatela yo na kombo na yesu kristo mpe libota mobimba zwa na lokumu papa netoba na yo na kombo na yesu kristo nde toboneli bongo amen 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 yebe nzambe apambola yo tokomi na suka programme na biso tolobaki tokala na service moko lelo oyo landa biso jeudi à partir ya 20h mpona baenseignement ekobosana te vendredi chaque vendredi à 22h tozwa na vision plus tv mpona prière chaque vendredi à 22h et puis dimanche prochain à partir de 14h ensemble tozala des services ya anglais mpe ya lingala te tosalaka ntango nyonso to eza mapambola yo wana tokotambala na nsima baba